Mais tokokende mingi na baverset biblique ete me tokokende na makambo eza mpe na bible oyo tomona place bana Israele liboso na bango bobimi na Egypte na ntango ya exode nzambe alobi ete bakobima bapauvre te parce ke bakomisaki bino bawumbu awa bakuluna bashege bafutisaki bana Israele penalty tomoni yango mpe so na bible place bana Israele bango na bango bandeko na bango batraita bango mabe me na ntango mpiaka ekotaki na ntango bana bakota bashege nzala ekotaki na Israele asomo bato bakomaki kolia na bango makambo eza na bible na suka na kopesa bino baverset biblique mpo toza na ntango mingi te nini na oyelaki na bashege oyo tovanda awa na Israele loposo nzoto lobsese ekalami nango ja na mikuwa bafingaka na bango ja biso toza bato ya valeur sans valeur toza bato ya bouche sans bouche toza bato ya vie sans vie ebongo na bapaya na biso kuna baennemi na biso bashege toza deja bashege soki toke kuna bakoboma biso ebongo na Israele toza deja bibembe malamu tokenda biso na place oyo toza mboka oyo ya biso te peut-être tokoki na biso kolokota ata na fulu ndeko nanga ntango bakendaki na mboka wana basiloni bakutanaki na nini mboka yango vide bato bakimi mpo bakanisaki ete Israele akoya koatake bango mpo bayokaki nzala eza kuna bakoatake pays nyonso eza komona clair ndeko nanga naza koya oyeba banga kuluna titre na biso to banokota sikoyo na katikati ya mateya na biso banga kuluna po bana kuluna ota bakenda mboka siloni bakuti bandako vide eloko liboso basalaki bakomaki riche na moma wana bapiyaki pillage esalemaki baliaki baseservaki d'abord dalanta bakulukuku bakonzi bato bamonaka clair baministre na Israel baza kokufaka nzala na retour na bango basali première course bato batali me bino koza bashege bozwili mapa wapi bozwili bilamba wapi bokomi barishi wapi babi boya bolanda biso kuna matwalu mukini vide eza kuna dende mwana bato nyonso Israel bakendaki kuna bazwaki bazongaki nani abikisaki Israel jour yango kuluna ser nanga 565 alo papa na biso tozali bongo na mama na biso penesha na nzela ya singa azali na motuna ya kotuna papa na biso merci tuna motuna na yo comme ça toza kocontinue na place tozali kaka totelemeli wana kende ndeko nanga tuna question na yo mama na biso penesha afu la parole tomoni mama na biso asili kokata na papa na biso koba na mateya kozongela biso merci beaucoup merci mingi awa tosili komona deja valeur ya bashege ndenge ezaleli koma bato bazanga valeur me bapesi mboka valeur na mokolo moko alors toza kokende mpe lisusu na ka ya monene oyo ngai nazali na yango oyo ezali kosala ete banani tozali koprovoke bashege bazali na balabala ki ete ozali koya tokolobela bango tokolobela basituation yango me alantana toyeba ete na biblia précisement na mokanda ya juge chapitre 11 okoya komona ete mwana moko azali na kati kuna kombo na ye Jefta azalaki mwana ya bikobo oyo bato bakobengaka ete fili la puta na portugais na kikongo mwana wa zumba na lingala langue nyonso okende bata na anglais partout okende na monde mwana abotamaka na balabala azalaka na titre moko bapesaka ye ya mabe Jefta papa ne azalaki Gilead azalaki mwana Israel me mama na ye azalaki mwasi ya ndumba babotaka kaka na balabala e papa na ye zwa swe ya makila ya mwana yo kiyebi biloko tozali koya mpona nini bakuluna batoni na babalabala na biso irresponsabilité ya baparent irresponsabilité ya bapapa leta azali kopenalize bamibali te leta azali kopenalize bamabota te zwa na yo mwana tialo na balabala mutu azali kozwa ordre ke mwana couvre feu na 10 heures ya butu ekoki tokuti na balabala ovandaka wapi mwana oyo foke nokozongisa mpe bapara na ye mwana nyonso falakisa bapara bazali wapi para wana akokangama biloko oyo tozongi na place ya Jefta irresponsabilité ya mibali na bakuluna babalabala na biso irresponsabilité ya baparent olobala ngai teke bana na babalabala baza na droit ya kovanda na balabala na ndenge balingeli yango irresponsabilité ya l'État couvre-feu ya buzoba ezali kosalema te couvre-feu kaka mpona sécurité ya nzoto ya bakonzi couvre-feu kaka mpona pembeni ya bandako ya bakonzi couvre-feu kaka pembeni ya bandako ya baministre couvre-feu kaka non bacouvre-feu mpona koprotege banzoto na bino ya basi na bino na bana na bino mais en réalité
couvre-feu fale ezala na balabala mwana nyonso oza na moins de 18 ans okutani na balabala okokangama okolakisa ovandaka batie na jipe basoda oye kolakisa baparent bayamba yo baparent soki bayambi yo to baparent na bakei na kasho parce que ezali kano ya leta ezali loi ya leta justice place ali kozangela bana biso baza na badefense te bana biso baza na place bakende kofundela bato te. Voilà pourquoi on nous appelle des kuluna. Et qui est grave encore, ministre de justice, il se permet de dire que nga nazali docteur, nga nazali professeur, pendant qu'il ne sait même pas pourquoi bana na kuluna batoni na balabala. Sinon ki kuluna za wino kosalaka ya wapi salaire na nga yali ya salaire na ye, aye bateke bana kuluna balabala, réseau bazali na bakobenga ba kuluna, ce n'est pas que pour bazali miyibi, mais c'est parce qu'il y a une certaine irresponsabilité, bazali ba voix sans voix. Il n'y a aucun juge, il n'y a aucun magistrat qui leur défend. C'est nanga oza kolanda ngai. Tango toko tutaka liloba na Nzambe toko respectaka bakonzi me toko banga bakonzi te. Tango toko bimisaka liloba na Nzambe toko kenaka na ndenge ezaleli comme ça oya kozoka azoka na ye. Epe ya Nzambe tango ekoturnaka kozala na rayon de circonférence ya balayage nango te. Okuta na balayage ozoki etalio okatani mutu okatani makolo na yoko katana epa l'impresario corruption ezalite coopération pe ezalite bobangi pe ezalite mwana wa babengi komba Jefta na balabala kuluna neti kuluna olake ne pa papa na eba négligent ye ake ne kote mama na eba na siona na bampoti na bikobo na misu bisika ko kene ezalite mwana wa Jefta akomaki kuluna akomaki gangster. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé Bandekone Moussousou Banani. Bakuluna Kalisuba Shege. Parce que quand vous abandonnez les Shege na Babalabala, quand ça la prison au côté de Sabamote, dans la place à Okenete, Bako Yagolia, Oyoza Obuaka, et bon, ce que Boaka quitte la journée, Bako Kota Nanda Kurayo. Voilà pourquoi ma brigade baton na Babalabala. Moi, na Zouaka, ma camarade na Yaba brigade, Yaba Shege, Bazaroba na Bakuluna, Bazarola na Saba Pont. Na seba mai na banzela nzela oza koleka bakare bino babotolo bino biloko nini elaki na Jefta makambo elaki na Jefta makambo ya mpasi akomaki mercenaire akomaki na groupe ya ba Al-Qaeda moko akosakana te baterroriste akosakana te likambo na ntango na yango eloko na esika na yango Israël a kokoma na ba ennemi 5 ba Amorite ba Sheshemite ba Shiite na ba Sunite ba nyonso ba yepo ba bundisa nani Israël mama igete la nanga histoire tana kopesa yango potokota bien na clé parce que comme na katikata matière to pote ba valeur Shege ko négliger Shege te et pour la nini ba Shege ba zana balabala na biso mama nanga oza kolanda ngai yela ki bango ete sikoyo nani yango akende kobundisa ba ennemi na bango mutu moko azali te reno ya bakulutu esalemaki babi ok tozalaka mpe na mwana biso moko boye tobotakani na mwana na mama moko ya bikobo mwana ngo toyebi aza Al-Qaeda mwana ngo toyebi ete aza Shege mwana ngo toyebi ete aza mercenaire akoma très puissant po akoma mpe na ekipe na ye na mampinga na ye tokende koengage bango alleluya baya babundela biso Israël parce que toza na renfort te Israël engagaki Jefta yaka renforcer biso mais Jefta azali kuluna arepondaki bango binoko bapapa na ngai Israël bo abandona ngai nakoli na ndenge na ngai na se débrouiller na ndenge na ngai naza kolia na bafulu lelo nakomi na mwa bato na ngai tokoma vivre na ndenge na biso ngako bino bolinga ngai te pona nini bapapa na ngai lelo boza na besoin ngai mwana etike mwana bo abandona se na ngai kokoso ya kona Jefta boya bina ko yate mena babondeli ya bakulutu na bo respecter ba parents Jefta ye aye ko joindre Israël ma tuna bango likambo moko bolingi na sala nini pona okata mokuse Jefta ba defisa ki ekiti ya bokonzi balobaki nete en entendant oh mwana na biso longela biso bitumba oyo soki olongi pour un temps seulement temporaire na transition avant to luka nani yango akozala mokonzi na biso yo Jefta dirige biso nanu Jefta andimaki contrat wana akendaki na bitumba abundisaki alongaki akongolaki Israël na boumbu na se ya servitude balinga bakota contre ba Amorite ba Sheshemite ba Shiite ba Malachite bango nyonso wana tu
Jefta alongaki etumba. Likambo awa ya koprendre leso ezali yangoyo. Mwana na yo azali mwana na yo kaka. Makila na yo azali kaka makila na yo. Okoki kozwa salite na yo boti te oya kotiango na balabala pour dire que mwana abandonné. Eh! Nani ngwaza na besoin maya salite lupangu no ya kotiango na lupangu na ngai. Nani ngwaza na besoin matiti no kombo na lupangu no ya kobwaka na lupangu na ngai. Oya yebi soki mwana babandonaka ye nani. Oya yebi soki mwana aza na valeur te na mokili nani. Yo nani mpo ya kodetermine futur ya Dawidi. Yo nani mpo ya kobenga mwana shege na kuluna. Yo leta oza nani mpo oloba ete futur du pays. Po tobonga po bana nga bakenda na classe na Mercedes batake bango na bajalousie bana mosusu te. Bana ona kotinda ngo na prison buluwo kuna. Yo nani mpo na kima kiti wana bapesi yo. Lakisa biso combien de compagnie osali po ya koloba na bato oyo ke o bana oyo bovana balabala bashege nazwi occupation mpo na bino boya na bacompagnie boya kosala. Yebisaka na moyen na 10 ans combien de compagnie au créé, mais yebisaka na moyen na 10 ans combien de prisons au créé. Bana bakanga bango te, bana batsa bango na prison. Nga na koli na Matadi zoki na prison ozakobeka combien 24-15. Qu'est-ce signifie 24-15? C'est parce que ezalaki prison te, mais ezalaki cachot. Cachot yango babengaka centre de détention. Bana batiaka bango na centre de détention. Mwana soki asali mabe, okotia na centre de détention pour 24 heures. Baparents ne baya ko se défendre. Soki abukaki manque ya bato, yo para futa manque et puis mwana zonga na cité pour 24 heures du temps. Tu ne peux pas arrêter un enfant. Oyo kana jeunesse c'était pour plus de 24 heures. Sambisa bango zongisa bango na cité yeba pona nini basali me makambo wana bazana ba occupation te ba park na bango bakoyo ne kosaka na babeta balo na bango bino baleta bakoyaka boye ale place to kota hotel na biso awa flamingo na bino po ne kosala ka baba babikobo na bino wana park moko na baba ville minene Afrique no sezalité bana bakoyo ko mona kwe wala bana bazana ba énergie trop ser na ngaigete bana balinga ko sauter bana balinga ko kima parc de récréation ezalité non opesi mwana récréation te mwana koyela yo récréation opesi mwana occupation te mwana koyela yo occupation akocrée makambo na ndenge na ye bajoue eza te bana bakocrée bajoue na ndenge na bango bamoni mwana yo ministre aza na joue bakoyiba mwana bajoue ekanda ekosala yo oyo pase nga nazali ministre xyz naza na bagarde corps bana oyo na kokanisa bango abake na prison wana tosaleli bango bana basaka bango na prison pour 24 heures du temps seulement 24-15 signifie soki ezala na kana ezali grave bakokanga ye pour 15 jours na 15 jours il faut batinde pa juge akozwa décision akota na prison to bakozongisa na centre mosusu ya détention bana basalaka bango baprison te bosava bosali baprison bana oyo bakomi bango bakuluna na bulu wo botie bango kuna problème ezali te na prison kuna ntango bakobimisa bango bakotia bango wapi en vérité je vous le dis Jefta makambo mibale asengaki na bapapa na ye to signe contrat me ntango nakogani bitumba na bino bokozongisanga suna za sukuluna bokozongisanga su sans occupation sans mosala okoki jamais kogarde un mwana auti na kuluna otia ye na prison bongo bimise na prison bongo akememi na centre ya thérapie te thérapie toza nango besoin plus ke baprison mwana aza koyiba yeba mponi aza koyiba akoloba paseke nazangelaki nasi namonanga mwana mosu ayaka na lingala facile na sere nanga batuni ye question mpo na nini osali makambo oyo alakisi biso baleki na mibale une fille de 14 ans qu'est-ce qu'elle disait papa na ngai tala baleki na oyo soki nasali nanga boye te soki nase debrie na ngai te bakolia te bakomona bakokufa nayibaki na ngai te nalokotaki na ngai kaka pardon papa botikanga babi non bato ya boye bazoyebisa kuluna bato ya boye bashege tokotia bango wapi bana ebele bazayebabi na bulu wo babeteli bravo tolérance xyz tolérance nga nayebi lakisa occupation ya bana oyo lakisa ngai yo tolérance 0 bana oyo ko okendaki kotika bango na baparale bango wapi lakisa ngai dossier manifeste ya date de naissance ya bana oyo baparale bango de naissance bazali wapi bapara oyo basamba dabord ava bano bakenda bulu wo soki prison yango 20 prison bocreye